Maman Esther, mbote. Mbote Papa Issa, mbote na bana nyonso nzambe, mbote na canal Kin nyonso, en tout cas loboko na nzambe ezala likolo na équipe mobimba oyo. Merci, tozio na pas vraiment maman. Tokompe na ngonga suka mais okomi kaka. Mais heureusement que moto moko bien, moto na nzambe Gimputu a accordé biso kaka 15 minutes. Gimputu azamwana na ngako ko tika mama na ngate. Est-ce que 10 minutes ko tika mama na ete ayebi ko aza mama na ye ozobondela tango nyonso pona ye. Yango wana Gimputu nzamba pambola yo pambola équipe na nyonso pe loboko nzambe ezala likolo na bino. Bomi. Bambouteillage papa. Bambouteillage makasi par rapport à côté nazo vanda na kotoyo. Côté na biso embouteillage ezakite. Te ko kangama mingi na wileri. Exactement parce que ko rouler na pesa ki mingi na embouteillage, ça qui na comme juste une émission, heureusement que tu préparer kango des lobby. Maman motuna ya yambo boni etonga na nzambe. Merci Papa Issa etonga nzambe par la grâce de Dieu ça va. Ça va. Amen. Bato bakozwa wapi, to priaka wapi, église ezali nini, kombo nango nini, tozwa quand même ba précision hein. Merci Papa Issa ngana zana église te nazana ministère d'intercession mondiale. Ministère d'intercession pour na kobondela pona mboka, kobondela pona bakambi mboka, kobondela pona Congo mobimba, kobondela pona bana nyonso nzambe ya partout na mokili mobimba. Mais pour le moment, tozana esikate, bisika tozalaki après confinement dans bateka kiango, il fallait tobima. Bisika nazali vraiment eza tozana espace te pona kusangana pona kobondela. Mais bato bako ndeni tozoka ba message toujours, ba message de prière pour la nation. Ozali kobondela avant na kota na maman ya likambo elekaki le samedi. Kobondela toujours pour la nation. Bandeko bazozo ba message donc pour la nation. Mais na linga quand même via WhatsApp est-ce que bako zo numéro na yo bandeko peut-être bako za la pe bazwaka ba sujet ba prière aux opesa chaque fois vraiment via téléphone. Merci Papa Issa donc tozo bondela nazana groupe ya WhatsApp on a salaka groupe à Maison de la Gloire oyo to salaka ba prière de temps en temps en ligne. Mais pour tous ceux qui pona kozwanga ils ont facile ils ont problème té numéro nanga izali 081 519 79 57 081 519 79 57 et puis 09 98 57 00 32. Allons tout doucement maman. 09 98 57 00 32. Donc ça ba numéro wana kokui kobenganga à tout moment kozwanga ozana sujet des prières ozana requête na yo entre kokui kozwanga à tout moment pas de problème. Mais pour na milulo on a ça qui les 16 toké na milulo ça qui les 16 to e banem thème nango obili les ali to kolanda ngo momke thème nango ezala kinini thème nango ezala qui les cris de maman. Les cris de maman. Les cris de maman. Pourquoi les cris de maman? Esa révélation Zamba Pesakinga. Vous avez révélation au camp? Oui, dans chaque révélation donc avant donc on a début en décembre. Oui. Décembre fin novembre 2022. Oui. Non. Décembre kaka. Décembre kaka. Oui. Esa iloko moko na zuyango. Et ça la mi peut vite. Et ça la mi peut vite parce que Nzamba lobaki nanga. Na lingo rassembler ba maman. Ensemble ba maman comme ça bolé la pona Congo. Pour na kolongola main noire et télémaki pour na empêcher ba élection salemate to bon de la pona président de la République to bon de la pona ba député na biso to bon de la pona ba élection les kanana kimia to bon de la pona ba ndeko na est et puis to bon de la pona ba congolais nyonso ya partout. Très bien. Donc Zamba lobaki na rassembler ba maman et puis to luka journée moko avant le 20 pour être to sala Molulu wana. Yango esalama ki les 16. Yango esalama ki les 16 parce que nous respectons qui amen. Délégation Moussoussouti à Brazzaville, il y a notre sœur qui était là. Oui. Ma fille Ornella à Brazzaville, Nazalaki, na Pessimbote. Donc bato à par-ci par-là balinga qui peut baya. Mais tel mezaki moi tamukuse. Ngape na lobaki na respecter oyo Nzambe ayebisa kinga parce que so lobaki na salango na ndenge ya bomoto nanga on était que salama ki vite pour ba mingi ba lobi ba 8 messages mais
Du coup, et ça l'a mis vite. Et ça la première édition. Même quand on peut avoir une invitation, mais il y a qui pétait, écoute, la caméra. Il fallait reporter à Zalawana, mais aïe, tout ça. Donc, Ndenge Zawana, Ezaki Eloko, parce que Nalingaka, ainsi dit l'Éternel des armées, n'a respecté Ango. Nzambaloba qui to sala lo sambo avant le 20 décembre. Avant l'élection. Totika ba élection na mboka to bonde la ki pona mokambi mboka, to bonde la pona ba élection, to bonde la ki pona ba député na biso, to bonde la pona ba ndeko na este, to bonde la ki pona ba élection le kanana kimia et puis pona ba congolais nyonso. To bonde la ki l'essentiel, to bonde la ki nzambe ayokaki parce que moyinya linga kité que élection salima. Et puis, mais tout ce qui est révélé, condamné dans la prière, Romains 8, verset 1 jusqu'à 5, et le dit, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'essentiel, Nzamba Yokaki, mais Nzamba Zoloba Toko, Papa Issa, toujours, Nakobondela. Priez sans cesse. Le sambo ezana ngongate, ezana mokolote, tobondela tango nyonso, toluka nzambe tango nyonso. En tout cas, tobondela ki na ba mama o bayaki na bandeko bayaki. Bandeko mingi bakangama ki na ba embouteillage, ba mususu bazaki na ba carnaval parce qu'il fallait ba député nyonso baya to déclarer likolo na bango. En tout cas, ba mususu bazwa ki ba embouteillage kolongwa 14h. Si donc 19h azana nzela ba musuku balongwa ki na bandako na ba 13h, si 18h tant ba moni ba l'air wana bazongi. Mais biso to continuer ki kino 21h et quelques. Ba regretter que tu ba biso to yeba ki ke bozaki wana. En tout cas to linga ki to ya mais to pambola ki nzambe na ba bayaki. Nzamba mimonisaki Papa Issa. Merci Nzamba mimonisaki. Dieu a fait grâce parce que ma pona mi banda des alobi. Tout le monde malgré les difficultés, mais ils allaient kokende parce que Nzamba ça sali le boko na. Amen. Mais message nini siko ozanango na peuple congolais nyonso. Kobanda na bakambi ya mboka kina bandeko bazali na se. Message yoko ozala en particulier. Et tant que mosali na nzambe liloba nini okoki koloba pona Congo na ningota la caméra o. Amen. Merci Papa Issa. Message nazana nzamba zo senga tobondela mingi. Tobondela mingi surtout pona mokambi mboka président de la République tobondela mingi pona ye. To senga protection ya nzambe tango nyonso. Parce que zali fardo tobandi nango lelo te nzamba pesanga fardo utakala. Pona kobondela pona mboka pona bakambi mboka eza lelo te. Mais olingo mikitisa mingi kolekana te volini. L'humilité précède la gloire. Gloire ezaka ya nzambe. Ozala kola ba misusu te. Ah, gloire ezaka ya nzambe. Ba question des bandi ko même na téléphone nga na mutuna mais tangu nde y a pas de problème maman na tiki on no continuer la message. Donc nzamba pesangai alobi nanga to bondela mingi pona mokambi mboka, to bondela mingi pona ceinture na ye. Nzamba écarté ba mauvais compagnons musika na ye. To belle la mingi présence pe protection nzambe likolo na ye et puis to bondela pona ba député na biso to le la mingi pona Congo parce que moyinya linga ki ya malamu ezalate. Donc main noire eza na puissance te eza pe na pouvoir te likolo na nzambe. Nzamba lobi sa main n'est pas trop courte pour sauver. Le boko ya nzambe yango ndezo batela mokambi mboka. Yango ndezo longisa ye malgré ba attaque ba flèche mais nzamba zo protéger ye. Parce que Nzambe ye mokone mutu achaki esika wana. Alobi yende mutu azako batela ye mutu azako protéger. Parce que bataka zokuta nango eza minene mais Nzamba zolongisa ye. Alobi chaque chose a son temps, il y a un temps pour toute chose. Pour le moment Nzamba tche wana ayebiti na tchelie wana. To soutenir ye, to linga mukambi na biso oyo Nzamba pesi biso aza mutu abonzela ki Nzambe Kongo na maboko. Aza mutoyo atika ki Kongo na maboko ya nzambe yango na nzambe za ko épargner pe na makambo ebele batake zo za lebele mais le boko nzambe zo za la tango nyonso likolo na ye nzambe zo senga to multiplier ba prière to continuer na kobondela donc to le bateke to bondela ki to tika kobondela non to zo continuer toujours na kobondela to ko continuer toujours na kobondela to kolala te biso muso to lala kate na tongo wana yango ndenga na lalaka butu bo matango batu balalinga nazo sambela parce que za mission oyo nzambe apesi ngai to linga mokambi na biso to soutenir na mabondeli to linga pe ba député na biso oyo nzambe apesi biso na génération oyo parce que baza ba député oyo ba ye pona ko changer makambo ebele o peut-être changement te mais pour le moment nzambe lobi to fongolela bango maboko yango wana
eloko na eloko eza na tango nango nzamba linga changer makambo ebele pour na RDC bana RDC baleli mingi fini la récréation likambo na likambo eza na ngonga nango ngonga oyo to sepela na ba oyo nzambe a permettre po ete bango bakamba biso bakende kolobela biso pe na parlement parce que eza na bato biso to yebi o basala ka toujours makambo ya malamu balinga komona pasi ya bato te bato lokola honorable Jean Noël Munyoka bato lokola honorable Ale Makana Manzenza bato lokola mon fils Bob Mundabi hein bato lokola ma fille Ketia Feza baza ebele Jili Pemba donc bato lokola Myriam Kabamba apôtre donc bato bazaka na souci ya bato lokola Jean-Paul Chivuila Ilunga aza moto yo nano aza na souci ya bato aninga komona moto amona pasi te mais tango akokota na parlement akosala quand même quelque chose ya bien défendre peuple ako défendre moto lokola Christine Mbombo alingi logique Emerance Lengi mwana wana aza mwana muke mais azosala makambo koleka ba mikolo Gildas Mbemba donc baza bana moko oyo soki bakoti lelo na parlement papa Issa bakosala quelque chose ya bien. Merci motuna moko ya suka parce que tozo courir derrière tango na yebi que semaine prochaine to bongisa malam po bat bazela ki mingi na mo ba message côté pe mingi ndeko mo atuni biso tuna mama sur ba prophétie ya ba pasteur oyo ba bimisaki avant ba élection mususu ko kisamite maman ko lo banini na 30 secondes papa Issa on a to yamba ba pasteur ebele na yebi ba prophète ebele chacun sa grâce nganzamba lobela kinga na bonde la pona ba élection avant les 20 na sala molulu na lelelaye po teleka na kimia nzamba exaucer le sambonanga mais na yebité ba pasteur oyo balobaki ceux qui bangol bazaki révélation na ndenge na yebité chacun sa grâce toza basali na nzambe mutu na mutu azana ndenge azomonela na ndenge nzamba zolobela ye nga oya nzamba lobela kinga a respecter yango donc oya bande comme ce en tout cas na yebité parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre donc c'est ça, papa Issa. Merci. Merci beaucoup, maman Esther. La télé, c'est le temps. Amen. Bandeko Balandi, beaucoup limbi savso moi moké, beaucoup qui n'est maman lobby, a commis, tu raté déjà 2 fois. Donc, bon monde, ma message est le cas qui a maman comité, mais aujourd'hui elle est là. Na kompe na mo retard to comprendre boye bien na butu eza mabondeli na tongo ezali pour na kopema donc na forcer kaka koma mais avec les embouteillages à comité mais biso pe to kolemba te tozo programmer na ye awa semaine prochaine toza na antenne lundi jeudi tolingi mama ye moko pesa programme na vendredi pe semaine prochaine mama pesa ce programme o to kozwa ta ko solola na vraiment kimia na canal Kin télévision. Pour tout le monde, ça a problème na ba téléspectateur te va déranger bisoté. Comment ni boni lundi, to ko kozwayo, jeudi, to ko kozwayo, to vendredi la semaine prochaine. Vendredi sera journée nanga prière papa Issa. Mardi peut sera journée nanga prière donc jeudi la semaine prochaine. Donc on resala tout entre lundi ou bien jeudi. Jeudi. Lundi ou bien jeudi. To pona mukolo moko po bandeko bazala déjà na kozela. Parce que les Camboutosa n'angoza les Camboundés bambouteillage de l'eau kutunzamba sali grâce. Bon, on a bombé c'est lui au jeudi. Jeudi, un problème. Amen. Jeudi la semaine prochaine, rendez-vous est calé avec la maman Esther. To solo ane pena mi tuna nyonso to bongisa mi to bongisa ki ba image ya milulu neni le kaki bo mon nango dans Kin matin à canal Kin télévision la télé vérité. Maman li lo babo kabwani to tikeli yo susu caméra oyo ko pesa li lo babo kabwani na bana nyonso ya Congo bazolanda biso mais extrait au baolanda na YouTube pe na ba téléphone na TikTok bazolanda nango déjà disponible 1 heure après. Merci papa Issa nayebi ke liloba suka ezaraso mutu akufi mais tango mutu aza na bomo yi nayebi ke liloba suka pona émission ya lelo parce que nayebi ke tokokuta na lisusu en tout cas lilobo na koloba pona balandi nyonso bazi opportunité pona kolanda biso nazo senga biso nyonso totelema tozala l'écoute de l'Éternel tolinga mukambi na biso oyo nzamba pesi biso to bondela pona ye to déclarer ba bonne parole to tika makambo akolula kaka bato mosusu donc tolula mwana mboka oyo nzambe apesi biso tozala mingi na présence ya nzambe kozala mingi na kidiba te to belela mingi présence ya nzambe to benga na nyonso ya complication loi établi complication mobulu
toboyi mobulu tosengi kimia la paix durable yango nde lata mboka na biso tala lolenge mboka na biso eza kokende na ko changer molo na nzambe longo na ibike tokokoma na ibike loboko ya nzambe eza mokuse te pona kobatela pe pona kobomba loboko ya nzambe wana oyo ekomaka mosika ekita likolo na mwana nyonso ya RDC oyo aza na bakwe nyonso loboko ya nzambe likolo na bakambi na biso nyonso loboko ya nzambe likolo na badepute na biso nyonso loboko ya nzambe na baélection oyo eza kocontinue en tout cas nzambe azala liboso pe na nsima nzambe azwa contrôle ya RDC mupepa libande kotela biso te ya kati ebima te nguya na nzambe yango nde lata biso mupepe ya nzambe yango nde fula likolo na biso nyonso na kombo na Yesu nzambe akomisa biso nyonso bentouchable flèche kouta na nord sud ezala nul et sans effet parapluie ya nzambe yango nde bomba biso nyonso parapluie ya nzambe na équipe mobimba ya Canal King parapluie ya nzambe na bomo ya papa Isa na libota papa Isa mobimba parapluie ya nzambe bisika mafi Ornella zali bana nanga nyonso na Brazzaville kuna en tout cas je vous aime tous parapluie ya nzambe bisika mafi Henrique Étoile azali Marie-Paul bana nyonso bébé Stélia en tout cas famille Moliba nzambe apambola mon fils Bradley Masaki Yohan nzambe apambola ma fille Sarah apambola bana nyonso maison de la gloire équipe nyonso nazo kamba ya losambo apambola pe ba femme d'impact le prédicateur donc nzambe apambola bana nyonso ya nzambe ya partout na mokili mobimba DJ chrétienne nzambe asalelo makambo asika pe ya malamu nzambe apambola basali nyonso ya nzambe oyo bazo tambola selon nzambe en tout cas lipata na nkembo ezala likolo na biso nyonso nzambe apambola ba femme spéciale apambola ba mama reflect lipata na nkembo et lata biso nyonso je vous aime tous famille vite nzambe apambola bino nyonso Yolande Lofombo Bipa Yozali que Dieu vous bénisse. Amen. Amis fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision, à présent, dans sa présence, prière à Canal King Télévision avec le pasteur Eric. À midi 50, vous allez retrouver... midi 50, vous allez retrouver Flash d'info de Canal King Télévision à 13h. Tout le bien Massano, Jojo Mutombo, je crois. Maman, tu as souka vraiment, tu as la prière. Au niveau de ma souvenir, 2 secondes... Procédement tout ça, on continue à temps, il n'y a pas de problème. Lundi, dans les images, vous en aurez ici à Canal King Télévision. Messieurs, mesdames, le programme continue sur Canal King Télévision. Moi, je vous retrouve demain. Et si tout va bien, dimanche, celui de Laurent Zongi, et le lundi aussi. À la prochaine, bye bye. Que Dieu vous bénisse.